Mbote bonjour na bileba tozi baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to la chaîne de libération océan du Congo et pas auto akabongo ba Kongomani et pas auto panzaka to sasaka to bela ka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso baloki ye ko Congo et pas auto mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to analysaka et pas auto salaka éveil patriotique et pas auto molaka bongo peuple congolais la molema et pas auto chaka de tolo na nzete po ete to benga ya malamu et pas auto akabongo ba sinzili kotelemaka kobetaka mbela koloba ete tango kokito la tambola kotumba et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo totelema ferme fidèle kola bakoki akola kozela ka leseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundo la kamoloba encore la pseudo laboratoire la son péché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse popo ezui comme la bongo équipé pour la télé États-Unis d'Amérique ezui et comme la bongo manana kunyo de langala États-Unis d'Amérique pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre les grands professeurs Achille Mavena Mireille Mavena Angleterre ezui comme la bongo mwana mère de Bruno na Autriche ezui comme la maman na Jolie na Suisse maman Dolo maman Samuel les yeux qui devons appeler strondé par maman missionnaire n'amboka nita babe il faut que le moto pe bakoko lumumba yeux comme la big Daniel Ngenda yeux comme la maman Jovi yeux et mon abongo papa Michael et la maman Célestine na France pourquoi pas papa Alfred na maman Clarisse na mboka li pasa nga ino ya se ante live na mboka mama Congo et pourquoi pas beaucoup la kakila mais je n'étais pas que tout bankane koto beaucoup le connaît femme pekato na place 49 et pourquoi pas l'achat bien et maman ya bana boutique maman social na Aken et yeux mon bongo beaucoup la kai kala somanzela ya kimbango ya mtungunya ba mama ya moto mojali moto mozima mite moto moko pela po makambo likolo ya makambo ezui et mona bongo big Daniel Ngenda Charlie Chobo mama Jovi papa mapasa ba mama na ngai yangu ya la plestronde Mama Jawa salam alaikum ba pour mettre angola no bondia motarde bono eta RMC ko komela bino na banzi wana tozana générique ya mikolo na mikolo place nyo so vandi yo mwana Congo yo lingi Congo yo lingi libération ya Congo ndeko langeza kaka ofinga aigle otongo aigle likambote biso na bango na élection ye mamelele boko samba mamelele boko samba ofinga aigle otongo aigle oloba na aigle likamote biso na bango na élection e Félix okoki mawapi boko samba katumbie boko kende wapi boko samba bofinga aigle botongo aigle boboma aigle likamote biso na bino na élection e Congo ya fayulwe boko samba boya fayulwe boko samba générique ezala na bisigalo so yo vandi belela ka yango chaque temps comme la prière na yo po ekota oye baete Congo ezali bongo ya biso tozali na ntango ya mvula ata mosusu boyoka makelele ya mvula boye baete ntango ezali bandeko na ngai pasi mpe na République démocratique du Congo basoldat na biso baboyi kokende na front basoldat babi bokende bango na front pour front Félix aoteka bango so bakende na front baboma bango ngai te kamu ya video eza basoda oyo bayakisika
Abeta beta masasi ana barrière. Batumboki balobi bazoteka bango. Bakokende lisu na zamba te. Nde bazobeta masasi. Babi bakokende lisu te. Batumboki ana barrière bakiti kitya. Babi bakokende lisu te. Babi bakokende te. Batumboki makasi. Nde babeta masasi. Babi bakokende te. Ana raison kotomboka bayaya. Nde batomboki. Beta masasi. Babi bakokende bango fronte. Aboyi na bango. Beta masasi batomboki. Babi bakokende fronte. Bazoteka bango nde baobeta masasi. Basoda baboyi front badekolanga babeti masasi babi tokokende te boza koteka biso tango seya lobaka boboyi bandi onanga bosabone massivement na chaîne ya Libération bosabone massivement bokozala desite vérité bozwaka awa mpe boza na longueur d'avance oyo eza chaîne ya Libération Océan du Congo. Nayebisaka bino, je me forme et je me cultive rien que pour vous informer. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis Océan de la presse congolaise. Et baleboya mbindo nyonso na loba la biloko salama na loba ya Félix Boboya Bolukanga Bobeta mais lelo bomoni Félix ça lelo côté 5 ans na yango. Na uta ko yebisa bino likaba Moïse Katumbi bondi maté basangana président Eli Nzamba lobi na ngala ke lokobi sa président Eli tu perdais par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Asangana ba Moïse Katumbi bomoni lelo. Na banzi na chaîne il faut bo s'abonner. Parce que vous avez solo boko liker l'émission boko partager le ko la mon la mère de Brino. Parce que na chaîne na bino échec ezalate. Vérité likola vérité. Makaba ba Moïse Katumbi bomoni to bomoni te. Yemoko président Martin Fayulu Madida to boli mongo koloba. Alobi Moïse Katumbi yaki ko corrompre CG de Vos. Bande konangai bilo batu bofingaki bilo batu bolobaki. Bozo mona ete ba Rit bazali ba Déborah bazali ba Jeanne d'Arc bazali. Parce que tant ngana lobaki makambo. Tant ngana boyaki. Bino kaka bobongo la kamaloba. Ba barbare ba mpunda ya balama. Boyo kakate bino tembe. Nalobi lisanga wane kosimba te. Moïse Katumbi aye na ndenge ya malamu te. Mutu apasola ka charte. Et le connaît ya malongo ya sali. Bolobi to kumi se to benge président la tali bino kana lobi bino bokozonga kana samba kolosea. Nalobi le bino le kamadeli se sanga. Ote ba changer. Yo monaki bango bisika ba changer. Nalobi le kamatata mponyo. Président tout qui 2 ans passé. Makaba Bukangalonzo. Lelo epembe la président et lo konini ya malonga oyo bango ba ekozwa. Lelo bomoni Paul était présent lobini. Moïse Katumbi a dit qu'on corrompre CG de Vos. Na 500 000 $. Pour amener déstabiliser Martin Fayulu Madidi. Si qu'on yo muto finga kinga.
Yo muto bandi ko bundisa chaîne oyo. Yo muto finga nga collabo. Yo muto lobaki na zwi mbongo pona ya ko déstabiliser président Eli Martin Fayulu Madidi. Sikoyo tant président Eli Martin Fayulu Madidi alobika makambo nga lobaki avant. Yo sikoyo koloba nini? Répands-toi. Senga bolimbi c'est pas nzambe. Oza ko finga muto azoya ko yebiso bo solo. Lelo président Eli alobiango, lelo défense alobiango. Botamu nga lobaki il fallait ka bo kutanaka. Conséquences corrige kabino. Bako sikoyo ki conséquences ko qu'est-ce ko boma yo. Okoloba nini ndeko langai. Chaîne na bino yango ya libération ezo pesa bino bo solo ezo décevoir bino te uta e banda. Toza koloba na bino makambo eza kokokisama. Toloba makambo après 4 ans lelo ekokisani. Tolobi makambo après 5 ans 4 ans oui. Makambo yango ekokisani. Tolobi na bino makambo après 2 ans yango ezo kokisama. Makambo Moïse Katumbi nazali mutu ya liboso ya komboya yango ko telemela yango avec dernière énergie. Bino tout bondimi yango. Siko lelo. Soki nzambe asala te. Président Martin Fayulu Madidi bakele ko bomaye. To akele ko zwali kama. Mais lelo bino bolobi nini? Bande ko langa to tika ko ina na bo solo ezali awa. Océan za la longueur d'avance. Po atambola kana molimo ya nzambe place yo zo koma tenga la komaka. Makambo ezo sala na mboka ngala zo rango ava ya mona yeba ko yebisa bino ngo bomone zo ko kisama. Mama na nga ko yokisa masoni te lobaki yo mokolo bi mwana nga ko yokisa masoni te. Pamba te makambo oyo nyoso yo lobanga na komaka yango. Oza n'échec te sala musala na yo. Yo nde mobikisi ya Congo. Yo nde mutoza ko avertir biso biso tozo boya koyoka yo. Mais ngai na koma makambo nyoso bandoza na ABC wana pesi mama Chantal ya la patronne mbote na papa Osé na Bianca la Rebecca mama pasa la biso. Alors bi dépose la ABC. Mama soko lobinga na komi. Soko lobina komi. Na koma kotangisa bato na lobi boluka mwana mwasi wana. Na ye komono no sea di Congo. Dazo continuer kokoma. Nyoso lobe kokisama. Otei biso delice sangawa. Otei biso Moïse Katumbi, otei biso matata mpole me bato bayo kelote. Lelo président Eli alobi. Ayaki pa corrompre CG. Bon moni mission la bango bayaki nango ya déstabilisation. Soko bino bato bondibe ba Moïse Katumbi basanga na président Eli. Omonde boza ba kolabo. Omoni ndenge bo échoué. Omoni ndenge boza bandoki ya koboma Congo. Boluka ki bozo kaka tukubianza ya Moïse Katumbi. Biso tozotela ka tukubianza te. Tozotela na avantage à nation congolaise. Tozotela mboka la biso eza na kati ya bombu. Toye pour la libération afin que les Congolais aient la vie en abondance. Et non que biso tolia kanyaka. Ce que ça pour la kanyaka tokolia ndeko. Ce que ça pour la kanyaka tokolia pour toza na pasi. Tozo souffrir. Souffrance moko immense au condimate. Mais pour la gloire ya Nzambe a triomphé un jour. Alobake naza mokeli bato bozongela nga boyokanga yango moni chaîne eza ko vivre. Si ça dépendait quand la bino bandoki ya Congo, bato bo balukaka lelo za démon na lelo lobi oui lobo lobi non, lobo kulo bongo le maloba, mais chaîne ekufa. Chaîne ezali espoir ya Congo. Yango bo s'abonner massivement chez Intel à la France. Bo s'abonner massivement partout à Bozali chaîne de libération pour échouer. Lelo président il y a le bien. Lelo défense à l'obis. Quand t'aimes borobet na chaîne na loba kito la loba kité. Océan ganga kito ganga kité. Bo finga kito bo finga kité. Lelo bo monite bo monite. Musala Moïse Katumbi ali ko sala pembe la président. C'est quoi ce qui biso mettre loba ki boloko ba so ke na biso te. To tika ba ke le ko tutala. Mais lelo Congo ke na maboko ba pai. Mais lokola tozolo bakaka nzambe ozali okosaka te nzambe kokisa posala yo nzambe kokisa posala yo nzambe bimonisama président Eli a se ressaisir amoni yango lelo alobi maloba boseye yango yo yango boseye sengeli ka basala bandeko toyo kaka kolingaka te conséquence korijaka yo tango musu yo kozala chance au président Eli azwi te yoka chaîne oyo bongwama yoka chaîne o linga Congo ta musi okelo lembo po kufi baloki bazali makamba beza ina kati mboka oyo ngai na yo to linga Congo to bundela Congo océan za la tanga sensibilisation la yebisa kibino ngala zoyaka ko sensibiliser tozoya tolo babiso no to sombisa makalisi sika moko to bundela nation la biso ndeko na ngai nazali ko yebiso lelo koteka mboka na yo te. Soki biso bosia tozala kite, mais nation a été vendue.
Mais le quoi tozala ki tozo bundaka ke tumba. Tolobi nzambe soki eza yo président Eli a se ressaisir. Yo azomi na raison et pas lobi yango. Que ba Moïse baza ba très ba yaki pembeli pour la déstabiliser mais mission sibité. C'est quoi pour ne pas s'abonner la chaîne les opérations lumière. Pour la ne pas s'abonner la chaîne aux Bix au Congolais pour la mukato ça la soulèvement populaire. Lelo les combien? Élection bon monia mon ami Souni. Tozo que le koso ba 40 ans biso to bungisaki. Pesa 5000. Mais ba ba ki ofele. Ozo mon ami ba osakala biso. Et là ko ofele pesa 5000. Le ko la pe tozo la besoin ba carte pour te voter pour élection zate. Tabiso ba continuer le mois code. Ba ba bande ko ba décembre. Tala biso tozo que le tondo ko ba 5000. Mboka nini ba kosa kaka. Mboka nini ba réaliser ba promesse la bango te. Mboka nini gouvernement soko kosala mosala te yango bomoni ba soldat ba bitoke la fronte Félix Aote Kabiso soki toke la front bazande ko boma biso donc mission à Félix le gouvernement là yé ezali ko balkaniser Congo donc il faut ko boma ba jeune nyonso ya soki bango na l'armée ba volontaire wala ba kele ko kufa siko ba oya mbalo ba tibele ba bitoko kende te yango tozali ko senga la peuple congolais vigilance bande ko langai tozala cadre sensibilisation kabo eko pesa nga bande ko moko ba obenga nga na mboka ngoni na Congo central na Bafleuve bazala posa ya président Eli akoma kuna balobela nga mamoseya yaka awa parce que biloko ya président Martin Fayulu Madidi eza penzate et puis président Martin Fayulu Madidi koto kuna vraiment bato basato baso mobiliser mais le quoi biso tomoni yo tolukaka yo ya mwana tobengi na banzi na mission ya simatomba la sima na kokotisa bango po ete toyeba kokutana bango po tozala période ya sensibilisation bisika nyonso esengeli mwana mboka koma bato bakobenga ye esengeli biloko ezala kuna ba drapeau ba biloko nyonso ba polo ba biloko nyonso ezala kuna parce que la bafle bazobenga na banzi na koluka moya kozala na nzela ya sima tozali na cadre sensibilisation Congo koteka mate soulèvement populaire totelema article 64 sala musala article 63 tobatela mabele popo biso la bango lisu likolo ya lisu. Merci la Kabouya longue puissance d'échange pour l'équipe qui gagne. Merci la Papa Dieu directeur recherche stratégique prompt rétablissement là yo et ça on peut conduire pareil biso ba biso. Merci la Gradir Lompinga. Merci encore une fois. Na gloire Lompinga number 1 le suprême. Merci na Mama Lili Saya, merci na Esther Boluka, merci encore une fois na Christian Vie, la servante de l'Éternel Lompinga, merci na directeur Willy Bissoban Soto Téléma. Et pour la nité la diva, la divine, Mongo Mokoboe, Yaki Toko Adenda Talate, Mama Sexy, la diva. Vraiment Nzambe apambola biso abomba biso Congo au Congolais. Les étrangers to kokoti sa bango na kati ya République démocratique du Congo te. Soko za étranger to kokoti sote la South Africa Guy Lompinga na Lompinga Guy prompt rétablissement merveille qui toko. Hein? Na ba mapasa partout bozali. Na lingaki la zwa péché ya kobosa na yo, ya kobosa na Miradi Saya Lompinga. Ça c'est Miradi. Le peuple au bazo boum de la mafa au bazo telema pour la République démocratique du Congo. Mame lelele oko samba mame Moïse Katumbi oko samba yo finga aigle yo tongo aigle oya kopaza eside e biso na bango l'élection e oko